Stop, stop. Ah, wana famata falon na lobité. Ana wan tetele kwa woya soni. Le confort et l'hospitalité. HD na pesibino mbote bisika bozali. Lelo vraiment na elibino sangomoko vraiment oeza très important. Na osala na appel ya ba congolais surtout, basine surtout ba congolaises dans le monde entier ou a rolanda vidéo oyo. Vidéo oyo ezo salama pour na beste. Vidéo oyo ezo salama par compassion, na douleur, na pasi étant que moisi, na mawa étant que mère. Ponga na zala maman. Étant que maman, komona muninga moisi, neto azali na mbeto hôpital, ndenga lali, ndenga zo souffrir, eza pasi. Na ba combattant pour Rolanda vidéo oyo. Bosala quelque chose. Botika yango ezala anonymité. Botika yango ezala silencieux te. Bosala quelque chose pour na ba situation oyo parce que biso basi ba congolaise o toza na ba étranger o toza sur place to lobi stop to boyi kobeta to boyi violence ba violence domicile to boyi to lembi mutaboteli obana obali na mbongo pourquoi ko maltraiter pourquoi ko maltraiter pourquoi ko betailler pourquoi ko violer pona okota na kati ya CG na biso ezali bongo nazobeta lisolo o ekomaki na mboka ya Versailles rive droite ezana ndeko moko ancien membre ya RCK ba combattant kombo ya papa Dieudonné Djamba azam tetela moi c'est na kombo na ye Falon papa Dieudonné Djamba aza âgé à 54 ans aza ancien hibou. Il y a président Mobutu. Quand on parle de Ibu, tozoiba Ibu aza bato bazabandai kosala na service secret il y a Mobutu. Bazaki bato mo bazaki très dangereux. Et ozoyo ka kende konayo bien no konayo bien nazaki Ibu ezelo mo ya lisekité, il y a service secret, il y a président Mobutu. Ancien président de la République démocratique du Congo. Ye papa Dieudonné Djamba azalaki Ibu. Moi si nae azaki balingana ki azalaki na 19 ans balingana ki ndenge bato surtout balingana ka abalié amimié awa na poto eraye na poto bandi ko bota mais bandi kama ba robota couple ezalaki susu stabilité ba problème e koma ki ya ebele nde moi si akende ko mona ba assistance sociale ba pesa ki esika ya keba ka bwana po makambu eleka ki ba problème eleka ki. Moi, si à Salaka, c'est une mère de 3 enfants. Falon Azana Bana Misat Pabotina Dieudonné Djamba Bana Misat Ye Azana 29 ans. Alors, les Kambo Outé Koleka, et ça, les Kamoro ya Pasi, ou Euchiko Salama. Papa Dieudonné, Ndeba Kabwana Bongo moi si Azwanda Kunabana, l'État Katelay Akenda Rotala, Azana Bajou ou Akenda Rotala Bana Naye, Ndenge l'État Akatelay. Nabajou Wana. Et comme qui le 20 décembre le 20 décembre 2018 papa Dieudonné Djamba abengaki Falon pona aleka nandako Falon lokola c'était na été parce qu'il que ayara otala bana même c'est daki jour na ye ya otala bana te mais andimaki quand même abengaki vers 5h du matin Falon aboya quitté a andimaki aya pour le baki n'était musala esili ce qui a roleka Dieudonné Djamba tellement zaki na makanisi na ye déjà na mutu o abandé ko préparer aye na ndako pe bien Falon na yambiye ba bonsi pe bana ba 8h du matin ba kepe otika bana na classe yobi kara fatigue soki moi c'est zongi des alaka fatigue bana ndenge ba teki bana na classe Falon na koti na chambre pona alala yero kota na chambre alala pongi pe yibara ete pongi yibiye aye ko sutuka Dieudonné Djamba azobeta ye ba marteau. Ba lo ba marteau atali baya basala kiti kwa la tambetu. Ba beta rango bongo te. Moko tali ozobeta moi la tendresse. Quand on parle de marteau babi oh marteau to yebi marteau. Ba meniso ba yebi marteau nenge zala. Azobeta Falon na mutu. Abetie na minute sonde aza paralysé facial côté droite. Elle s'appelle sous la fracture crânienne.
po abandi ko beta ye marteau abeti kota simalitoyi traumatisme crânien azana traumatisme crânien abeti ye marteau na mutu kota litoyi côté na kingo akomaki ko étrangler ye avant na no étrangler ye falo na ko sutuka abandi ko lobane olingo bomangai pona nini e falo na la sutuka lo bibongo ali akomi ko étrangler akomi ko fina ye na kingo ko fina ye na kingo wana falon asali makasi ya mwana mwasi poto ko makasi ya mwana mobile te bon courage yela ki kana minutes wana ezake ya ko se défendre pour azwa aluka moyen a kima à se défendre aye konzwa téléphone erazu téléphone wana abengaki rapidité abengaki ba pompier abengi ba pompier die donné jamba azu téléphone azolo ba pompier ke eza akwei eza accident akwei nde kokweya ye falon njambe alala raté apesa ki kara énergie ya ko crier toujours ya ko crier nda akomaki koloba azo ganga alinga bomanga nde bambila pompier ba comprendre que ils ont un danger moko quelque part nde ba trasaka kaka itinéraire nde ba trasaki pompier ayaki nambila pompier azoya écoutaki déjà que papa dit donné à longoli déjà falon na chambre sika lala ki esika bande ko betaye abandi ko benda ye vers salle de bain pona akende ko bomela ye na salle de bain ndenga zo benda ye wana nde falon azwa qu'il sous courage il sous et yela ki il sous ya ko fungula porte azo fungula porte na ba pompier bazo kota na minute oyo papa die donné aza déjà na prison falon aza na hôpital nanu a se rétablir te mais abenga kibiso pour azana besoin à lobela basi oyo bazana mingongo koloba te basi o mingongo ese kenda basi o bavande esika moko boye bakoka koloba te pona kobanga kem susu bakobotola yeso pe mukanda pona kobanga peut-être kobanga mobali pona kobanga toutes sortes de peur au moins basi bazo vivre nango ye andimi alobi akoloba même si douleur ezali aobi akoloba pona ba combattant bino mibenga ki ba combattant bozo bundela mboka ino bozo bundela basi ba violer basi na ba este ba violer basi kuna na bandundu awa pel susu ozoko beta mutu lokola nyambo njoko monye njeto njire libende na sali déjà na yebisi bino déjà oyo tozoloba nazo forcé nazo solana mwandambu voix est un peu faible na kopesa na relaxa bino image na été mobimba po aza na ba band ndoto mobia kota elongi moyen bozwa elongi na vraiment exacté mais aza vraiment na état moko nzambe nda yebi nzambe de mosungi yepe kande mutu abikisi Falon bonsoir. Bonsoir Dembo. Boni siko santi. Malamu nangula nzambe. Mais quand on expliquer biso eloko nini yo sala ki de donner jamba pour beaucoup akoma tina niveau wana. Asali eloko te. Nakoka pe ko imaginer te que cause en intention un jour salanga boy. Pour comprendre vraiment azana nous sous les chocs, pour comprendre vraiment expliquer bato ba Hollanda vraiment émission oyo attentivement. Parce que il y a des anciens combattants, ils ont une association oyo et défendra droit ya basi ya femmes congolaises, ils ont bateau Hollanda émission oyo parce que quand on a autre chose et otika la boité, yoza voix ya bateau yo bazana ba koyi kolobate. Yoza parmi les vivantes. Bateau ba kawe komeli bango misusu bazana bo moité. Bango baza déjà na samabele. Yo nzamba sali yo grâce à sali yo ngulu. Oza tozo solana yo expliquer biso vraiment na habité on a lobby yango ndezala ki mais qu'un peu ko éclaircir moi ndambu na ba point o nga na lobby te ele ki kaka ndemo lobby yo totiki bana na classe tozonga ina ndako nazaki na chambre ya kulala na pima ndambu pendant kina lalaki nde abando bitanga marto na kingo nde na yakolamuka na baluki enchaîné yango na étranglement
nasenyaki mingi vertige esalaki nga mpe makasi nazalaki vraiment mourante mais soki lelo boye awa mpe bozokwa interview nga nazoloba eza na nkolo ya nzambe nde nazoloba nazoloba na bakombata bango baza bato bazobundela mboka bazobundela 8 millions de morts na este kuna ndenge bandeko bamama na biso baya na biso ya basi bazokufa na ba arme blanche na ba machete na ba marteau mais komona moto oyo azobundela mboka ye moko azoboma mwasi na ye na marteau naboteli efi bana misato naza mpe ndeko na ye congolaise naki kolobaki eza inadmissible ndenge bafrançais balobaka naza na mingi ya koloba te so eza korendre grâce na nzambe te natiki justice ya nzambe esalema mpona basi oyo bazotraverse même cas na yo parce que mosusu risque oyo ou bien accident oyo nano ekomeli bango te okoyebisa bango nini? nakoyebisa bango badenonce tozolanda na ba YouTube na ba réseaux sociaux nyonso des milliers de femmes bazokufa na bako e blessure ya mibali ona bandeko oyo bazotraverse même moment osenga na bango ka badenonce yango parce que actuellement il y a ba milliers de femmes oyo bakufi na bako e blessure ya ba mibali likola ba mabala. Moi aussi naleki na nzela wana nakokai mpe kokufa deja mais nzambe alobaki te eza mokolo na yo te il faut témoigner alors nazolela nalobaki eza kolela ya mama ya mwana mwasi naza na mpasi makasi so nazotala nde ndenge natika bana na nga natika bandeko na ngai mais lelo nzambe asali nga grâce naza malgré na mbeta hôpital mais en vie nakomisi stop à la violence faite à la femme. Merci beaucoup ki falon ndenge auti koloba alobi stop à la violence faite à la femme. Bino basi bozo traverser même kanayi pona ko répondre à mambo auti koloba peut-être msu boyo kango bien te pona obandela na bino basi bozo traverser même kanayi peut-être nanu ekomi na niveau te. Il faut redénoncer, il faut retika. Il faut retika parce que bolingo ba force yango te. Na lo bango met fona be mission nanga tokoki ko vivre en couple na culpabilité te. Quand ça ne va pas, quand ça ne tient plus, tika. Parce que tout est comme on en a œuvré, ndenge ndeko rose. O lelo ye na sama bele ba comme ba mikande bimaki ke ye azaki na problème mutu. Po ebembe lo baraté. Oyo kuna pe akufaki na so pe na Corbeil, entre Corbeil ou bien Villeneuve Saint-Georges. Po ebembe lo baraté. Mais lelo falon ayebisi bino alobi ke bo tika, bo kité. Ata mobali wana alesa ko du 1er au 30. Oza esclave ya mobalité. Tu es sa femme. Tu es sa femme. Oza compagnon na ye, oza associé na ye, oza porte-bonheur na ye. Po ya zala ndenge ya zawana parce que toi tu te sacrifies. Butu nyo sotu yo zala na ye. Parce que ceux qui m'abe komelié ba olanda balandaka mwasi balandaka teke obala na ye balandaka toujours muto ala la nembe tumoko.
bino bana basi ozomona mobali ba jeune fille ngana lingi na bala soki tano ekoki nanu te ko forcer te ata na 60 ans ata na 70 ata na 80 ans ezana mutu moko ata kazia bière o ya 12 bouteilles a ko pesa parce que jour wana eza temps na yo jour wana eza temps na yo il faut qu'on soit temps koyeba partenaire na yo koyeba les passer ya muto yo zo vivre na ye koyeba makambo nini o ya sala na vitala kaya falon ayeba kutu même pas que mobile nazaki soda ya DSP ayebi te ke mobile nazaki ibu ayebi yango te bana basi to bengi bino parce que maramba falon oyo peut-être bato ba mesana na ndenga ba beze bazwa maramba ndenga ba beze eza maramba ya beze eza maramba ya compassion là to bengi bana basi nyonso tout déjà to bandango na mois ya janvier aba fêter les cas na mois ya janvier awa to sala to organiser soirée moko boye ya Carrefour des femmes oyo eza organisatrice nango eza SP Guylaine wana bo réunion to bandango na réunion no bandango na réunion au contacter na nunga au contacter ngai comme ça nga na rediriger yo vers SP Guylaine pour y azana association yepeka mutu a organiser Carrefour des femmes wana Carrefour des femmes wana ezate ke loko boyena babilamba na bino ndenge bo mesana non là tozo lobela mingongo ya bato balobaka te les femmes qui ne parlent pas les femmes qui n'ont pas droit de parler baso baza toujours silencieuse baso baza toujours mou place à rolobazo lobate mais place à rolobate ye wana zo pelisa munoko mais non tozo ko arrêter tozo ko stopper makambo wana parce que ekomi trop soki tobi to sala ba liste ya ba victime o ba komeli ba femme battue o ekomeli ba on la kati banda kuna ba mabala liste eza mulai banda Kinshasa tina bamboka libanda liste eza mulai alors tozo tia stop kwa kolanda émission oyo a contacter biso alingi aya kosanga na biso jour to sala Carrefour des femmes a contacter na numéro oyo kozala na vidéo to bandango na mois de janvier pona to éclaircir bino to pesa bino idée to expliquer bino idée na idéologie nini to lito mema yango epa ya mwasi femme congolaise aza négligée aza écartée aza na ekaka bongo mutu surtout akomi kosaka na ye tandis que moi c'est congolaise qui moi c'est flair aza moi c'est moko ya soumise olingi moi c'est congolaise okosepela na bolingo ba payaka ndenge ba betaka to ba bi kolinga moi c'est congolaise okuta na moi c'est bien mais ya kokomisa biso lokola misuni na kati ya bateau lokola ngombe ou bien taba na kati ya bateau te bongo te les combattants Dieu donné Djamba a otika la bongote parce que oh vraiment trop c'est trop Rosier wana kufi mobile na abimba akiteye basali ba preuve na bango comme ndenge balingi ba akiteye akomi na ebongo akomi libre Rose asana mabele azana sa mabele mais Fallon akufite ce qui Rose akufi azana sa mabele Fallon akufite azamu ngongo yo ekolobela basi nyonso tout cri oyo ekoganga pona basi nyonso tout oyo baza batu na kati bandako na bango na kati ba foyer na bango balobi te ke soki olingi mwasi obali mwasi ozu mwasi ofutele biya poto ya komi esclave na yo non azamo umbu na yote na bino batetela obotala likaba obotala vidéo oyo bino batete to baka mibala batetela na comportement oyo te bozaka na moi qui égoïsme na bino tobi bino ka bokabarate mibala batetela bokabarate mais siko na point ya kokomisa moi so yo moko futeli billet ya poto aboteli obana ce que ça que aliambongo yo fele abotaka te wana ça va mais ya boteli obana 1 2 3 misatu papa ata pona bana wana toko c'est la démonte tobi ke démon qui na décembre akitaka na décembre na janvier mais o eza démonte o eza makambo ya yomoko démon azana bakana ye atretaka ngo à part mais o eza makambo te ko démon mutakotela ki non te ba kosala part des choses mutu soka za mutema mabe za mutema mabe
zemi na bazwaka ona ki mutama bete demonte mutayi ko tia mama na to tata na ezemi pour abota ye musuka ta mutema ba asali acte moko boye o eza bien te o eza criminel parce que y a sali on habite y mazana o eza a poser ba acte il y a premier degré hein tentative de meurtre ya mama ya bana na yo siko plus tard olobela bana na nini relation ni yo kotika entre bana na yo na famille na yo relation ni yo tiki na âge à 54 ans 54 ans tel crime et aux autres commettre crime moroboy ben non na ebité malobezo silanga na mutema na maya misu nde na boye na maya misu me moya kolela ezate pour nazali boso ya micro pour nazali boso ya TV moya kolela ezate mais ezo sala passe mingi ye aza mère de famille aza mère de 3 enfants bana na amesana ko kino tika bana na ba classe siko bana na ba ko placer bango pour na ye aza na mbete hôpital Dieu donné jamba molimo wana esprit wana euti wapi esprit wana euti wapi na bino ba combattant bo lande mission oyo botala batuni baza na kacha ba na kacha ba secte na bino e bozolo ba ezana ba pion bozana ba pion na kati parce que yendenga za wana azande ko ya Lambert Mendy voyage na eto asala kana kin akendare pas Lambert avant na pas Lambert Mendy ngana zo sabino bo ngana za mutetela ezate ko na lobela ngoso pe ki non il y a pas de qui tribalisme awa nazolo belango parce que naza mama naza mwasi ezo sala passe na motema yo rolanda ngozolanda ngozomona ngo na TV tala muninga mwasi ndinga lali tala mama ya ndaku ndinga lali soki pe zuwa ata babina kitetela ngo osenge nyoi te ya modèle ote pas jusque là tout lobby stop ah wana vraiment ta falon na lobité il y aura d'autres personnes au bazar la victime témé atana droit de l'œil to kuma victime atana droit de l'œil ya ki témoin oculaire to reporter ba plainte to kokena ngo musika parce que ko arrêter wana te et suka wana te par tous les moyens de donner jamba a otika la kuna na prison ceux qui sont pembe za ki a compter et retourne mutu na mobima pour aotika la kuna des place na ye parce que ça c'est la honte bon c'est pela ceux qui muta kufi wana moni ki ate et ça bobo comme ko ba preuve fallait na kufité en plus oza ke babi esika likambe comme la mutu sauvetage ezanga raté Njamba pesa qui est force apesa na énergie ya ko garder toujours conscience na ye événement ndenge ezoleka a perda qui connaissance no kité azala qui conscience er makambo wana ezo salama mais nzambe na biso o to bondelaka asali biso grâce que traitement na ezo kende na kimia malgré ba douleur ndenge zalaka ba douleur bazo pesa ye pona ba kiso bazo pesa ye pona ba anti douleur azoko se rétablir na ye bien quand même ozolia azolia na muke donc ça va déjà dans les bons en plus oui déjà que ozamboka mundele traitement vraiment ezalaka assuré à pas à 100% parce qu'à 100% ils nzambe à 80% traitement ezanango assuré. Ola lengo Didier Kalonda papa Didier Kalonda tala makambo ana wa tetela eko awoya soni vidéo oyo botambusa yango poza moko ya batetela. Là je ne parle pas pour la tribalisme naza mutetela ya makila ngaso botali yango eza ya batetela na olinga tende kolanga mutetela asala acte moko ya bongo a poser acte moko ya bongo soki place bango bazo utaka na bakongo bazo kenda ko salaka ko liaka bambonga bato ba milimo wana ezolandaka bango ba milimo ambene ya bamende wana ezolandaka bango ezo réclamaka bango bakendaka bango moko et non na milimo ya bana bato na bino bana basi bozo lingaka mibali na ba Facebook nga nazala mobali na ngai ngai papa moko bo alingaka ngai papa moko asala raboy jeune garçon moko asala raboy mbongo eza na suka te tala futur na yo ekomela yo te ndenge komeli ndeko falon famille le mbongo famille sepeli
famille bayebi ki bazwaka code tous les mois mais bayebi oyo Fallon azo vivre te na ndako ya libala bayebi te kolanda exemple ya Fallon amelaki oyo alobaka mabe ya mwana bapesa yango bapaya te aprotégeaki mobali na ye comme il faut mais asatandaki te ke mobali na ye akoki kokóma na niveau akomisi elelo aprotéger mobali nde ezalaka ke mata bolingo no surtout matata ezangaka te mais aprotégeaki mobali na ye ndenge ezalaka ke mabe ya mobali na ngai fo suka awa malibanda te yango avandaki avandi aboti mona liboso ya mibale ya misato amoni ça ne va pas et aussi lisusu te nde asimbaki nzela abimi mais asatandaki pete ke comportement wana to mobali wana ndenge abimi bongo mobali akoya akokana ye aya koboma ye mpo na yango vraiment tosuki wana mpo namoni eyo apesanga bakanda mpona déborder maloba te. J'espère que message oyo ekozala ekoyokama na mutu tu aolanda émission oyo napesi merci vraiment na bato surtout oyo baolanda émission oyo continuer toujours ko s'abonner pour bomoni na longinda ku musika 95 na ye awa na Versailles pour na information émission obolanda yango pour na BST émission oyo esalami pour na BST esalami par compassion parce que toza ko stopper la violence faite aux femmes na amour ya ndeko mwasi na bolingo ya kibo mama kutala bona mitiene sika na ye nazana empathie envers ye étant que ndeko na ngai congolaise pe toani couleur moko ya nzoto ke akomi na état oyo yango na zwaki makona nga na longwe na ye kusala émission oyo eza émission ya BST ona soto kolanda émission oyo ayeba ete soki azana baka oyo bima na ndako atozangi mukando kozonga Kongo te bima vraiment bima mutu moko talala lisu na libanda bima ena sabino bima bolo bateki oyo poza boete po bino zaka o abengaka yaka o lokwa yo balite makambo elekaka te bon na balite mais nazo comprendre la situation ya ba femme mariée na ba homme marié yango na tema nazo ka micro na ngai na expliquer bino donc merci na Didier Kalonda na si oza mwana mtetele o comprendre makambo ndenge na lobby merci na Eliane Ochudi ma grande sœur préférée.